Groupe nini? Que tu es orgueillé, au lingi groupe nini? Un groupe à WhatsApp et après Sangolais. Et ça là? Hein, Ezali. Sango ya bana Turquie te. Bana Turquie ba reflet ba onyo so bazao. Oui, me une information. Ah merci. Turquie mobimba o ba Congolais bazali na Turquie. Awa, to na bon awa. Eko. Ah. Bato bazo ki les potos to mona ba photo na Tour Eiffel. Parce que bato bazo ki États-Unis. Traité mukana net ya presse ya mboka oyo. Bango nyonso ba mikolo na nyonso bazaka ba billet. Babanga ba biwana po anika portugais. Théâtre. Ça évolue quand même. Théâtre m'tandanda bina les danse na. Bon on a kota. Ça dit ben fort on a ça la botika na nous combattre nga pour on a ça ka défense ya communauté. Je suis chrétien 100%. Ça ne fait rien. Non, ça fait rien. Je ne vois pas ça. Je... Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les quatre coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Très heureuse de vous avoir devant vos postes téléviseurs, la dame d'or Olga Makengo. Et derrière la caméra, nous avons le plus grand caméraman de sa génération, Sijan Dongala, le grand caméraman du moment. Vraiment, tous les émissions Nabino, Obozelaka, Obotalaka, chaque jour. Au courant de cette émission aujourd'hui, moi je ne serai pas seule. Nazana invité mon corps, Aza figure mon corps populaire. Oyo bino nyonso biso nyonso tuto yebi to misana ko mona e partout bisika tambulaka elelo azana micro ya Olga Makengo et sengona ngeza ya ko yamba elelo vraiment si Jandongala le grand caméraman a kozela ngai vraiment esika vandi na koki pe opesa kombo netu kompe na koki opesa te vous allez avec malamu yemoko à se présenter. Bonjour bonsoir. Bonjour bonsoir Olga Makengo la femme d'or. La dame d'or. La dame d'or. Bonjour, bonjour Nabando Baratala Biso. Nenge Olga Makengo Alobi. Moi c'est Georges Chimba. Moni Nabim Saraba Komonyon so yangamba la mort pour famille Pezoa par Nangoa. Donc Georges Chimba, le nom de la famille. Et puis Miss Gel Nandenge Nanga. Miss Gel artiste. Depuis Bagishasa, Awa. Et puis on continue toujours de faire notre boulot. Notre don que Dieu nous a donné comme la prédisposition. Voilà. Donc, Miss Gel tout court, le nom le plus reconnu, l'homme de Awa Bisso. Na pena sepe de gozala Awa. Na plateau na olelo, poto beta moi, bakati to panzante quoi. Très bien habillé, mode Adidas. Merci. Non, bon, Adidas, c'est ça, t'es là pour, mon ifère égale, après si référence, après ça, Adidas, il mange mon sous. Quand la personne te voit comme ça, mon Adidas, mon aratam sous sa gaulois. Nazara gaulois, nazara artiste. Et puis, on a fait la rapide, on a fait rigoler ça, la rapide, ça, on a bien. Mais, tellement, madame, à la vague, moi, ça, la vague, moi, Vilamba, elle a raisonné que, ah, t'es, émission de non, ça, neni. Moi, Adidas, c'est un rapide propre, quoi. Tout ce qu'a BCB, c'est mon bière, on a BCB moté. Il y a un monde à l'année, on paye pour, et ça, la bien. Ok. Voilà. Différence à Bakombo, Batumso se complique à Rabango. Georges Chimba, Miss Gel, le vrai nom. Le vrai nom, mon vrai nom, c'est Georges Chimba Adungu, le nom de la famille. Et je suis Kassayen 100%. Kassayen. Ouais, mon tété là que je suis, biso stoza bandeko ya la mère Mende, bandeko ya papa Wemba, pe ya sona, bandeko ya ba Charles Okoto, PDG Dors Dieka, donc voilà quoi. On a été là Kema Fumbe. Vraiment. Na profité un peu ça déjà puis na ba tété la nyonso. Anale ngo chemo yo so boye baratse. Donc Miss Gela Zarana et puis na mon tété puis fier d'être mon tété là que je suis quoi. Kitoko yo kani. Voilà. Miss Gel Georges Chimba. Sobriquet des amis Miss Gel. Miss Gel. Voilà. Neto ba non scénique, hein, sobriquet en fait. Le vrai nom c'est Georges Chimba. Georges Chimba. Ma chère internaute, basu vraiment réponse na bango ba o est compliqué à bango ba barate aza Miss Gel to aza Georges Chimba. Basu vraiment réponse na bino. Georges Chimba. OK. À la fois musicien, à la fois artiste, comédien, à la fois chroniqueur to bakate. Au sangisa ngo ndenge nini. Oui, depuis Kala na bandaki ko
koyesa nzambe il faut na exploiter nyonso oyo eza kati na nga lokola likabwa. Parce que koyemba makambo koyemba déjà na âge ya moke, je me rappelle eza na ba 8 ans nga nakoli na église méthodiste na rond-point Ngaba na ndo bengo source de vie. Tu les appellera source de vie, je crois, ebenga vers rond-point Ngaba sozo kita lemba ebenga nakoli na église wana source de vie. Et si kawapi nazaki choriste na âge ya 8 ans, je chantais avec na mikolo kanga mu nazaki mwa moke ba ndo benga pesa kayo. Donc on a l'habitude d'aller chorale charité na pesi maman Julie Mbote et puis ta kadanga présidente na biso chorale la président John à l'époque. Donc tozaki moi ebele na masalanga JC Otenga mon ami na pesi Mbote sika zwami et puis voilà nous tendons servir nzambe wana l'église wana méthodiste to koli wana et puis maman yembe kendaki bongo makamusko ya cinéma et quoi apprendre ngo avec les amis quand on a fini tout sur le diplôme que tu peux petit peu moi tourner à ina pour avoir un petit peu moins connaissance parce que quand quelqu'un est artiste a la prédisposition on sentit déjà quelque chose en lui parce que mes parents me disaient chaque fois que yo il faut aller ingénieur et puis effectivement na sala par na bango ouais na sala la formation électronique na mon PD na présentant l'électricité étant électricien et na sala na peut par na bango mais na ki kolakisa bango pe eloko nga naza ngo lokola donc ba kanganga ba conseiller ezali souci ni na ko apprendre pe makambo ya art et puis makambo ya représenter comme animateur ou chroniqueur na linga bangola bo et ça que naza artiste et puis na tsali observation étude ya terrain na moni ke bato ba osala ngo lolengi nga na moni la rati. Et puis, comme être un bon artiste, c'est un observateur de la vie, savoir quitter dans les mois, entrer dans son rôle. J'ai fait mes observations, j'ai vite compris que non, on dirait le rwanda na fongo le péché na ngasi kabo. So na bina kina wana mona ba cinéma mbala moko et que ne batindika chakal pour na kuta epi mo batumo bo bazal rwanda ta esprit moko bo. Ba vieux wana mikolo bazane na mo besimo ba kal ba nini donc ça ba kombo na bango te ba viango bon et ça peut pourtant na tanga net ba kombo na TV mais bango iska baza ba ebida que non ba fait moi mikolo ba bebisa image ya théâtre ya ba diaspora na kati Angola et puis el rwanda ba sumbit bino boye beaucoup tineti bo soto na bango wana bozo ça l'effort bolongo la ta bo soto na ba boyi pe bolongo la bo soto wana bozo répondre ça dit pour na ko kiper bango te vomi ba na bona solo wana na bêtise basali ngana kipe nanga makambu nanga na créer un espace na mo ya soin to ba mona ke balembi solo babando ya moko donc yango mona na créateur na création habité fona ba représenter des missions parce que na ebinde ba basala ngo ngana na koli na moni ba sœur nanga ba shagi pe à son âme na moni ba sœur nanga Aisha Koko wana pena ndeko nanga. Donc Aisha Koko na pesi pe mbotiski zwamie na monde basala na bindi basala kopango ba ser nanga ba airbag Cynthia Kapash donc ça dit troisième palais après pa na biso so longwe pa ba Kapash dialogue Kapash na pesi mbote Cynthia par Cynthia eza sous nanani j'ai oublié ça fait vraiment longtemps famille Kapash mobimba donc ils sont les 3 palais. Après parler na biso c'est-à-dire on comprend la dimension natali ka ndenge ba ndongo ba sa makambo ba sa na ngonde ti bien na mikolo na ba ta génération na nga na ba jeune ba sa na ngo bien et on a s'imposer si on habite il faut na recréer conception ni awa biso na ça qui on a révolte ya ko alerter conscience ya bato nyonso bazaki awa po bazo actualité faut bazer artiste ou ta musicien ou ta libanda ayangola ne bango nyonso ba ke aéroport bango nyonso ba ke conférence bango nyonso ba ke luka ba ke sala na artiste émission na flat hotel isigaza na pe na bine dans son bandi dans son pe na bien po ba eso na mboka bato kuti baninga ba bina gauche pe folanda na bine pe dans son bandeli na moi na ce que noter na accompagner bango kaka po na bima pa orgueillete na sikoto na comprendre que ba bina o mabe funga na bina na droite na liboso ya o mona tragi awa biso. Voilà. Miss Girl est un artiste complet. Complet, voilà. Je suis chantre par la grâce de Dieu. Et puis, naza
conducteur de kilt kolanano balox ôté l'apparence ils aura toujours voilà sur les aux États-Unis prophète azan balox bona aux États-Unis au monde baotiki la même cher na terre il y a des gens il y a des fois bah bazana des considérations de voir quelqu'un avec des locks comme ça il voit que c'est un voyou c'est un vagabond c'est un cochon non orienté mais moi c'est le contraire je suis intellectuel bien éduqué et puis je connais Dieu. Je suis chrétien 100%. Ça ne fait rien. Non, ça fait rien. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup d'après biographie Nayo. Simba non côté à presse. Voilà. Ndenge monela presse angolaise. Ils ont marché ou ça marche pas? Il y a la diaspora? Oui, ça marche actuellement parce qu'il y a Awabiso. Parce que Awabiso est Ali. Et ça va, je dirais, ça va. À part Awabiso, tu vas pas masola balabala. Maintenant, sans polémique, tu solo non en vérité. Ce qui Awabiso te, ce qui masola balabala te, actuellement, tu me diras quelle chaîne Oyo, et ça la fierté, il y a la diaspora, où ils ont représenté, où ils ont défendre la communauté congolaise en Angola. Miss Girl TV, la chaîne est délai en Angola. Il faut citer les deux chaînes où ils ont actualité. Ngai na dépendra de actualité à qui ça te ni à poto ni à pays mort quelconque. Vous comprenez? Ngai na créé ka actualité à wana mbo qui sika na zali. Ils ont abattu sous faut baser la ti peut-être contre maître Ibraton Piana. À Angola pour baser actualité au côté de la chaîne. Chez moi, c'est le contraire. Moi, je dois calculer Glody Goussi Moro Boazara Kazenga qui a son talent, qui fait bien son travail. Vous comprenez? Au lieu de calculer Gez Mawete, au le poids peut-être Angolais, vous avez 2 ans, 3 ans, pour une coach actualité chez moi. Non. Je dois calculer Zulu Niata Mokoboe qui a plein de talents. Je dois calculer Trésor Makoso Mokoboe, le leader, au hasard de talent, pour na présenter ba musicien, ba artiste, oyo ba défendre biso, kenaz de la actualité à bandeko ba uta kisasa. Je dis ça parce que ils ont monana, sauté na plateau nanga, na yambara batu nyonso, pe ya genre tout, na calculer raté que na on a monika kaza na talent na ye et puis remplir ba condition na ye ndenge structure nangé sengeli. On tourne. Miss Geloza koza combatité. Beaucoup combattu. Beaucoup combattu mais jamais abattu. Beaucoup combattu mais jamais abattu. Décision dans joie ezaka fona tala ndeka ngai. Moi je regarde moi. Je fais SCP Sanga et puis avec le temps bon c'est là nango. Je suis vraiment beaucoup combattu prévenez c'est difficile que nous allons soutenir hein? Et pas un bateau on a eu qu'à payer ça va 200 000 100 000 300 000 500 000 facilement et comme Elio et comme linga que 200 000 ango penza et comme na maboka non je dirais gloire à Dieu hein? Okay. Et puis les 200 000 on a donc ils vendent la ressource na Matiete ni na Tiambez ni na Barcelone pour na Milan mbenda ça dinga no calculer ni na 200 000 oyo assez ils ont ça Mali les président Makasté fait ça la 2 donc ce sont à Barcelone des timois bablo mo na projet na donc tu fais travailler ta tête voilà donc ma tête tourne autour des projets tourne autour des idées pour penser encore quoi faire pour na recevoir ça baye ou balinga kangai Miss Girl na presse ya awanangola. Est-ce que Boza na groupe Mokobo soit au ça la réunion Morobo était beaucoup tanaka peut-être chaque fin du mois début à mois beaucoup tanaka pour na ko ça va aider. Bon, ko ça va aider c'est trop dire. Et ça na structure te ba groupe on les ali. Et ça ba groupe mo comme on est ba groupe mo ya comédie quoi. Ça dit bo se kanaka botu na rabagu ya masango bo melanaka bozo la facilité retourna na rabotala na olandela na ba via batu. Soka nde mutaku feli ya tosane ni poto tozaka programme matanga voyez mais ça dans groupe te pona et perception un plus pona maramoto sala
Mais tu peux encore faire partir na groupe wanate pour la kisabango comment presque koki au tambola. Ngai na sagesse na intelligence. Non, ba contacter ngate ba ibne mo capacité na ngame na ba contacter ngate je peux pas le faire. Eza mikolo mususu baza. Non to pese exemple ya awat. Ko sala salite bango basala. Balingi pete ke batu moko boye baya balongola ta salite wana po ezosala solo. Donc ça dit eza na oka bongo. Yo moni na concentre na nga makam nanga naza eloko osala te na mboka oyo ya WhatsApp yo zoloba wana presse oyo ya WhatsApp ava yo koma représenter ta émission de osala boyelelo ozap pa na groupe wana te les autres peut-être que tu orgueillé olingi ko na groupe à WhatsApp ya presse angolais ezalaka ezali babengo na combo stratégie de la presse. Parce que ma stratégie, yo tozala dans le groupe, ma stratégie ni va faire ça. Non, moi je fais pas partie du groupe. Bon, ce que je veux dire, point, ils sont stratégie. Stratégie ani. Miss Girl Ozana Katia groupe T, les autres ba autres que tu orgueillé. Bon, bateau nyo so ba côté sanga na ba groupe. Bateau nyo so ba côté sanga na ba groupe. Ils ont c'est na groupe c'est autorisation na ngate. OK. Bon monte que na réaction beaucoup na pe na groupe na réclamant na ngate. Na réclamaté pourquoi parce que naza muto bona ko tsa ba lien il y avait mission na presque chaque jour élément na chaque jour de ba groupe on est facilité nga pour na boka payer lien pour ata baza 50 personnes mais ata 10 personnes ba votala ba côté nga pe ba moi ba vie ba nini quoi nini koko senga pona donc soit comment que je peux dire vision na yo effort ils soutien nini pona presse angolais et kende OK ya ba diaspora déjà ils ont toute vision té. Ça dit ben fort on a ça la botte quand nous combattre nga pour on a ça cas défense ya communauté. Ça dit non sauver communauté mobimba ya ba diaspora na ndenge sko ya presse ndenge bien na stabiliser ngo boye awa biso ndimami et côté partout même na ki na Europe partout si qu'on a concentré mambo ya cinéma et ce qu'on a fait ça peut mambo théâtre na va taper ce qu'on mambo cinéma dans on s'appelle Nzonding na mboka ba de tourner ba artiste bazongi na ba valeur na bango na malem ngana obina sko dance nanga oza droite na liboso oyo sepela aye moso mutaya tourner Nzonding na zimo caché na et puis si valeur na boulot tozongi na monde théâtre oza awa toke artiste et comédien ozo jouer na groupe mutu toza na propre groupe na yo c'est la seconde ti pardon na bossa na côté à presse pena en tout cas bossa na po pa mikolo baza mingi kuna. Et vous allez passer na pesa bango tolier surtout na TV bon on est moi genre c'est là mututé c'est pas dit na TV ba conseil on est vous allez un numéro na ye yeba que na presse à part ba groupe ya WhatsApp tout ça peut na structure té tout ça structure monter aux réunir vous comprendre comment est-ce que ba mikolo ba mbiaka ba intellectuel ba rosangana pour ba dépendre na appui peut-être ya mutu moko za docteur Joël Matubaka na azape na ba projet azape na makamna ye. Alors bika ko soutenir no pona mikanda na bipo na retraité mukanda net ya presse ya mboka oyo bango nyonso ba mikolo na nyonso bazaka ba billet babanga ba biwana po anika portugais désolé d'ailleurs mon abi na conseil a pesa bango te ce sont des distractions idéologie on les colonial eza kolongo nan idéologie ya presse wana eza nani il faut rota ba administrateur à groupe so baza banani oui le cas pena za na groupe on a tie na mona batu nsusu nde baluka basa be fort pas diriger bato loko ba na musika pour awa dia sur place pour ko stabiliser makambo te bosko musika ya mboka mais quand on dit que nul n'est prophète dans son pays peut-être ba considérer ki bango te ba considérer bango te libanda je suis sûr ba moni considération ba bimisi ba valeur moi à Kinshasa naza negrani na commune de Lemba biso bana Lemba te bara soin na chiki na pesi patoki ya malimère de Lemba mbote na j'étais considéré à Kinshasa comme artiste et puis na yepe na Angola naza considéré non yo considéranga te comme artiste je te considère voilà c'est ça voilà bandeko yozo parce qu'on a pas fois considérer bon est-ce que baza ba considérer bon ça va considérer bon te bon c'est baza oso ke écho bato bazo ke les potos to mona ba photo na Tour Eiffel parce que bato bazo ke États-Unis ba okanga photo ni na New York ni na ba glace ba okanga na ba neige na ndenge ozokoya batinde libiso oka sango ya bana Turquie te bana Turquie ba reflet ba onyo so baza oui mto penga information merci
Turquie mobimba oyo ba Congolo bazali na Turquie awa tozana bon awa bazali ka so ba neige ko eza poto bomona nini tozana bango siko banga no ba glace wana te États-Unis eza d'abord États-Unis et roza na ngoto msusu malueka to plateau ba teke ya États-Unis mais là États-Unis ozo reprendre tozana biso pe contre bateau baza kuna te mais bateau ba na États-Unis photo mona pe moi photo na New York to mona pe moi photo na Washington na Ciudad et ça va bien et ça te que boye na vana les États-Unis on a banda ko ya ba mabaya to bo mona ba neige ba nini beaucoup ça bo grimasa biso ba internaute vraiment bo tenir biso rigueur te azo solo la kaka pembe veri azo lo baka ko eza katina ezo ta katina et donc ah oui aboyne ko za la hypocrite OK abimi alobi 42 vérité bo tenir ye vraiment rigueur te ba boza na ngolo na be boza libanda ya mboka voilà Miss Gail asolo lika pembe pembe na monde de théâtre. Très bien. Question ngezalaki en tant qu'artiste et comédien, aux autres travailler na chaîne à Moutou, tous na groupe na yo. Groupe ya Moutou so groupe nanga. Ngana za na groupe nanga mot. Awa biso international. Oh. Groupe nanga. Awa biso international. Awa biso international. Nga nyonso na kosala mboka weza kana awa biso. Kuna bango. Awa biso. Atana sali o terrasse o you know o staff. Le mois bon donc vraiment donc groupe évolue en bien tout check à moi pause parce que moninga yi même ata bato na fonctionner na bango na projet ya ba film on ba mona na ati izaka so yi projet nge banda to bengani to kutani to sem sala et quand on finit mutamtazo ngeli pe ba faire na yi parce que ton occupation sous se belé ozamboka ba paya. Vous comprenez? Naza na tante tom susu ya kokanga kabana batuna komosa sa batuna répétition. C'est que naza besoin d'améliorer makambo na manenge mobu. C'est que na on ba calcul mususu. Maintenant tante peut-être na kangisa kabana bato. Ou ba répétera pour aboutir on a rien quoi. Basa ça bango ba bondumba na baba mambo belebele. Ceux qui na monde après ceux qui na concert ko pesa bango te batika bongo yo kebi na lokolo no et bongo na monde théâtre. Ça évolue quand même. Théâtre mtamdanda bina les danse na bongo na kuta. Théâtre kuna kuta te ko ba bina ta lokolo. Théâtre kuna yambo na kuta te ko ba bina ta lokolo moko buinga pela la rien. Na kuta sko mtamta bina na ndenge na iki. Kuna zasko mboka ya récréation. Mboka ona ba bana na mboka bana. Et puis tout ça na récréation awa so ba beti sifene mutu amtaye ba salle na ye yo so kuti mutu aya na biye na ye so ka kota nzela lufu so ka kota nzela nini na ba difficulté yo koma na ngola ko akemba na ndenge na yo ye na mboko pe bise yo président na ye et simba da donc mutu to za danger mutu to za leader mutu tout asara mamna et puis voilà mais quand même beaucoup collaboraka. Oui, dans une relation bien avec artiste comédien belé hein. Un leader à ba groupe presque. Et si pour inviter leader moko à participer na pièce na yo. Ah oui hein, on est invité na film malgré Bimate mon artiste Ngeli azape leader à groupe na ye na linga mingi nani Mamadou Moyindo yukutazanga na ba film na nga penza te. Mamadou Moyindo. Ah voilà. Aux jours à venir peut-être ceux qui peut nzamba sa biso ngolu to za pe susuna je t'aime Kaninda, leader à Pembe. Oh, leader à Pembe que je salue, je t'aime Kaninda. D'accord. Donc voilà, invitant à bateau dans le monde qui a une capacité à incarner un rôle en ligne. Mais quand même, dans le monde de théâtre, vous avez une réunion, une organisation. Ni presse, ni théâtre, ils ont une structure. Attends, dans le monde de théâtre, vous pouvez unir Batoté. Vous pouvez unir le président de je t'aime Kaninda, Nabande Komususu. Allez, aujourd'hui, bango vraiment non. Tout ça na kata na fin du mois, tout ça la moi réunion na biso na compte ça va comédien. Bon, ils sont là bata mabuki ngala ça bon bon. Mais tout le monde a na matanga ya Nifa ina songa mukesima. Tout le monde bossa que organisation moko bien. Qui top. Soko bossa que on ndengeni, soko ça on ndengeni. OK. Organisation ngapina ya moto gashi utocha mo organisateur moto gashi voilà ngapina mnaza moto gashi na présent je t'aime Kaninda obi po ani mamango isimba penza te makambo ya batiste comédien ya matanga jani ngana chaki lokolo nango parce que na commettre na mona déjà que non batu balingi ndeti ba fina ba artiste parce que le ko ngapina za artiste na jupe capabilité wana bino. On ne peut pas nous dévaloriser jusqu'à tel niveau.
Ça dit biso tous baptiste tous envie plateforme mon ONG mon et organiser les biso matanga ça peut pas se faire. ONG ne fait ya vers biso on a soutenir biso par rapport à circonstances et comme les biso. Siko tout le batama makambo ya matanga ngwa ya Jani Fay. Sur le matanga ya Jani Fay ONG et bimaki le devant pour organiser matanga ya Jani. Pour artiste ba ya rolela collègue na bango na compte ya ONG. Siko papa Alphonse docteur Nabiso, docteur Alphonse. Et ça, comédien belé balia ba mongonaye. Et ça, journaliste belé balia ba mongonaye. Aïe bani pe makas. Mais pourquoi ne pas penser peut-être ONG sko azwa charge pe organisation ya matanga ya docteur Alphonse. Vous voyez un peu. On a mon aïe non. Et comme kende te comme le rwanda moi danger. Ya on a bimé moto gashi na leader a Pembe. Tout ça là que tu ça là. Mais si on était que résultats qui positifs. Positif. Parce que pourquoi? Parce que on dirait tout ça doit dévaloriser mais ndeba otia soso na libulu. Kasi na yango na peut prendre les devants ndeka ka résultat matanga Jani o mekango simbi on peut ko salisa moi réunion mo be positif ba leader a Pembe wana baninga mtuzo vandisi ba mpo bini en tête. Et oui bini. Awa tsonde bata théâtre ba président baza mo ebele. Et ça ndeni. Ye ayebi mingite na mwandambo ayebi wana iya bande ko jouer pa na ye na mwandambo a jouer pa na ye pa komi leader ye pe na mwandambo ne kaka bande ko jouer na ye pa jouer mwandambo wana komi pe leader ya ko moni to komi na ba président Miss Gay TV voilà question nangeza boye tango zui le devant na matanga Jani ba président na so bato saki bato sa tilelo on a mis te soko bimisi idée pour ça la moi union na bino moko boye ngainde peut-être le quoi dans la GSM production. OK GSM production ça dit Georges Chimba Miss Girl le quoi dans GSM production peut-être si on a calculé il y a revendre sa structure mon loi plateforme un jour juste quand pour la production ya théâtre monde SCP les zalagi les Belariza les SB zali il y a on peut peut-être on calculer en GSM le coup ça label comme ça on a tapé branche ya cinéma wane obek ça batute nga na sali plateforme nanga comme nango shish na otambola boy na ko dirigeant ngo na batu boy na sali pe gouvernement nanga là on ma bango ba comme na phase ya ko s'imposer ya ko senga mutu te permission ko na za mutu ko senga penzela te. Na monde à théâtre rôle de nos joueurs à bien sur la question ngo papola ngo ya grave et nga joueur rôle tout pro nga rôle tout écoute na kin na réunion a trôner na rôle ya PDR Tantine Shakira ouais bato botalanga bakizubanata ba mobikisi ba nama na boga inconscient basé belé on joue Shakira na cinéma en Angola. Ce projet on entend le bâti qui dans son sanzonzing pour et soutenir pe ba na mai mususu puis voilà on dit pas bien ces artistes à Congo ay a ko fela nzonzi pour nani ti ay mais ça c'est Congo pa ya te ya bongo te ngaso na keki sasa ba artiste ya awa fo ba longola na moi complexe so bo keki sasa bokenda ko luka net bo luka ta moi li dusu bo diembe la rôle ba pe sabina ta tableau ata figure jouer ata ko jouer bozwango te mais ceux qui bango ba uti kuna o ya Congo ba uye awa ata histoire no banda ke nango tout droit faut luka net moi tableau mo boye ka o glisser pe mto uti ki sasa fota eza complexe yonga na ko sala ngote moi je vais fonctionner que na baptiso baza awa so pe na ke ki sasa c'est que na ça projet na baptiso baza na kin na obenga o na moni ke no papa yaka boye pa mama yaka boye loko eza nango na fonction ya caché to sa boto kebo o pa boya che minene non qui te le producteur yo la minene. Merci beaucoup Georges Simba va to chiter vraiment je vois qu'il a commis na souka vraiment une seule ngai na monde de musique voilà obimisa déjà album to sala rakaka interprète rakaka ate bandeli kutuna na ngote na za uta za calcul on ndeni mais oye ngana za na kaka juste modérateur hein, conducteur de culte et puis je chante parce que les angolou hein on nzambe pe apesa kati nanga et puis entourage nanga mingi on a sala ba camarades ce sont les adorateurs ça dit ba gumba melilo ko anga
c'est-à-dire son oyoka Giscard Antonio zoyomba son oyoka Masana Beni ba ya ninga pina boaka après c'est non mbote sikazali voilà donc entourage na nzamba sala ngolu na za kana bagumba me comme eza don o nzamba peso banda bomwana oui soki nzamba sali yo pe ngolu wana un jour bimsa maxi single ya 2 ou 3 chansons OK banani okolinga ba participer et tout le monde alors Georges Chimba tout entourage na yo baza badorateur oui Jésus atambola ki na ba apôtre 12 bango to bazaki ba apôtre mazaki na moko o ataki motema mazaki apesaki pe clé alobaki o kangi na se e kangami pe likolo bango nyonso baza badorateur nani nde okota bango basali cœur OK moko to mibale bakozanga to bakotia pe na vocal chakata misato moi misato na ngo ngabasa vocal wana yo bakisi moi misato ngo ngabasa vocal to banane da vocal vocal ya nani on atana prison atana minyoko moteme pona kosalela yo ataba betinga fimbo nakotika yo te oh nakubanga jamais Giscard Antonio ya solo oh my god donc soki tolongo wana ya frère Giscard Antonio kalami te déjà lancé na ba plateforme nyonso Avera Shoru, hein? Bato balinganga. Avera Shoru. Avera Shoru. Kolela ekoya na tango na suka. Voilà, kolela ekoya na tango na suka ba Christophe na bo consommer nzembo wana Avera Shoru. Soto kesko pa le frère Beni Bay, ne kuna tokuta mbala moko. Papa vete mana limose dumelo. Malukaki oya kite azanga anolaki na balamaka oyanga zabe oh non toto longona to yesko pa yaniki misoko to yepa naniki to pa yaniki misoko na pesi mbote soki nakanisi na ngoma mangengenge na ngoma ya luzizila na ngoma ya kampise Zambe yolobela kingai yesengo na kimeko tambola na ngai papa naluki na moniteo yango nazongi lisusu Zamba Shimba yozali wapyo papa yozali Zamba Yannick Bisoko yozali wapyo ewe yozali wapyo moi 3 vocales na ngana maman Chetondi artiste le reste ba tout ba kina mona cœur OK merci beaucoup à Sonzambe ya Sali Ngolu Sonza Masali Ngolu obimisa album to maxi single voilà vraiment nous sommes déjà vers la fin de notre émission Georges Chimba toyebi ke torokuta na lisusu ezambala liboso ya bonne émission na ngai très bien merci vraiment balami balami misato ya 10 pezali ezali ne bandi buna bandi TV na TV ngana yambaka banga pe ba yambanga buna se sentir ce kitoko po na se défouler hein. C'est déjà la fin. Voilà. Autant kaka caméraman vraiment otiki message par ba chroniqueur ba membre presse. Ndengene bongi batambola. Aussi conseil pa bato théâtre et puis salutations pa bato balinga kayo. Ah bon. Na boyaki nanga mais Olga Makengo a insisté car na pesa bino conseil vraiment na ebiti. Loka na kolo bezaka ke non boy baka o bozali boy ba o bolingi. C'est tout hein. De ça dit aux artistes, ils ont la théâtre, ils ont ta presse, comprendre le cas que non, connais-toi toi-même. C'est tout court. Mot TP remerciement et vous avez mis na bateau bah qui l'anniversaire nanga, ils avaient les 10 mai en tout cas ils avaient fantastique. Il y avait la présence de mon vieux Patoukia ma lumière de Lemba. Bah tout n'a raté ici quand il va mbunda. Pour ceux qui Betty Boroyo kanabino nga unazo lukande batu bakomate sika na komi oto tambole longo mais otana sima nazo mona pe ka mutu te kinelo vraiment batiaka temena mutu azali na zongo te kosala bosoto libanda mbote na bayebnyoso balingaka ngai na pesi bongo mbote coup de chapeau à mon boss Léonard Ponzo na pesi boss Léonard va bien le DG Léonard Ponzo photocopie est originale ici yesenga na nzambe mingi akolisa yo kosenga toleka muninga na mulai soki ezang misgalité ou rien voilà quoi boss Léonard Ponzo puissance ya mission du cœur télévision
mbote siki ozali boss na poto omoni ba africain bazo potana pona ki motema mabe mais yo zolia na mbala osala mamba bien ose sika mona richesse Shimba mbote mon fils na pesi mbote pa ya Charlie Lubo ya grand prêtre héritier nommé le fils ya papa Galvani Ndongala na pesi mbote bongo epa ya Sija Ndongala voilà Sija Ndongala mobala mulai na pesi mbote Giscard Antonio déjà na lobaki wana kama nanga Trésor Makoso na pesi pe mbote bongo et pas il y a la privilégiée de l'artiste Miss Girl, hein, la privilégiée de l'artiste Miss Girl, Maman Abinoti. Okay. Donc moi si artiste, ma femme, y a l'inga bongo. Faut dans un ma précision, voilà. Donc bongo. L'homme selon le cœur. Tika kobaki sana yo, tant on dit la privilégiée. Ici na on a le vida nyonso. Elisabeth Tiba Kolua. Nicolas Baxi sous pété mon ah donc on comprend que non ils ont un rôle naé loko ebi gezala yo tika na ko mitungisa Edwin Shimba mbote komela yo maître Edo Moko comme mon grand frère ainsi que la famille Yeta Mobimba elinga bino mingi libota na ngai soki naza o naza lelo ezali po monsieur le professeur James Bolivar Adungu mon père biologique alinga yete na botama loboza na Miss Girl na mboka c'est parce que James Bolivar Adungu. Hein, le professeur a 18 langues, s'il te plaît. Hein. Donc, 18 langues, Moutoumo, on a évité. Maman Antoinette Kalama Toma, Tonda, Mote, Pelibota Nyoso, Mote comme la bino. Ce qui nous a ma misongélité, tout ça, soit ensemble. Ponga Nazarananga, ao. Merci beaucoup, Georges Shimba, pour honorer vraiment l'invitation à Bisso. Qui commence bien, finit bien. C'est déjà la fin de notre émission. Ceux qui boyent Bisso, na banda, kuna Bisso, Bino. Bon, remercier Bongo, si Jandongala, le grand caméraman. Na pe simbo te pa baye yanga ya motema, baye pe basote na rangai, baye batala Bisso. Na bandi pa frère na Bisso Irma, ouais, jusqu'à Antonio. Ouais, album n'est bientôt sur le marché. Beau consommer en gros, beaucoup là dessus. Et pourquoi pas à mon artiste Trésor Makoso, bientôt là, beaucoup découvrir qui est Trésor Makoso, et pourquoi pas à Maman Opération Tchadat, Bella Poupette, Moufino Kwakalemba Doge, Amogoso Kabelo, vraiment, commentaire na bino, remarque, na commentaire na se kosa la biso bien, s'abonner na chaîne na biso, et kosa la biso vraiment bien d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, j'ai déjà au revoir, on se retrouve prochainement sur la même chaîne.